mbote lisusu bandeko balandi ya tokomu wapi lisu likola lisu tobonaki biso nyonso mokolo ya dimanche le 16 février accident munene et salamaki na route bypass triangle nzila oyeke campus oyeke mongafula accident ça même pour la dimanche wana bana classe et bana ba église bandeko ebele mituka ebele panza na ki place wana mais batu mingi bandeko tala ke Sonas ezali compagnie munene d'assurance ya mboka na biso Congo. Sonas oyo ezaka dirigé par ya DG Bonyeme écofolicien mwana somi ekolo Congo a dédié équipe elongo na bakambi ya Sonas bakendaki kuna na clinique universitaire baja na cadre ya Sonas elongo na chargé de communication na biso ndeko deko bakendaki kotala makambo ngeza ndenge nini kuna atiboni bazokaki nini ekoleka kuna na clinique universitaire et pai ba blessé ya accident le 16 février basalaki kuna ba accompagner qui na enveloppe ya $20,000 dans le bien Sonas accompagné et bazalaki accompagner na enveloppe à $20,000 et pas ba kambi ya Sonas pour soutenir ba blessé ba bazokaki bolanda bongo de centre na biso sama lisu kuna lisu kuna na clinique universitaire et ça qui nini accompagner la trésor sur le sol.
Direction à l'hôpital, toujours remercier Sonas na acte basali ya ko secourir hôpital. Hôpital est ça là qui appelle na mutunyo so oya koka ki ko aider. Bato liboso ba ki ko secourir et ça d'abord ba personnel à l'hôpital. Ils ont travaillé gratuitement un dimanche ba se mobiliser. Population a se mobiliser qui parce que ba pesi makila ba pesi ba koka ko pesa. Gouvernement ayaki a aidé biso na ba médicaments. Mais comme Tolobaki, ça ne suffit pas parce que ebele ba rescapé bazo senga ba intervention qui peuvent coûter cher. La Sonas ayé pour aider biso, nous sommes très contents parce que ça va beaucoup aider à régler certains problèmes qui sont encore pendants. La raison de notre visite, comme on l'a dit au départ, c'est pour d'abord c'est la direction générale qui nous a dépêchés. D'abord le DG lui-même allait être avec nous. Malheureusement, il a été empêché en dernière minute pour une réunion. Donc c'était pour venir secourir les accidentés, comme vous le savez, les 16 du triangle. Donc entre les camions Ben 4095 plaques avec plusieurs véhicules impliqués là-dessus. Et cet accident a entraîné, comme vous voyez aujourd'hui, nous déplorons plusieurs morts et plusieurs blessés. Que d'ailleurs, nous profitons au nom de la direction générale de présenter les condoléances aux familles éprouvées et nous compatissons pour les malades. Voilà notre présence en ces lieux. Et à la base de ce drame, était-il assuré? Jusque-là, la Sonas est en train de procéder aux investigations et aux vérifications nécessaires. Les véhicules qui étaient assurés, qui portent le même plaque d'immatriculation, c'est une camionnette et non pas un camion. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en pleine investigation et vérification à tous les niveaux pour savoir si les véhicules... Dadi Niati, naza accidenté na uta Bakongo, na uta Boma. Na ye awa, naza na prise en charge ya Sonas. Na kosenga na bao nyoso baza na bangin ezotambola na balabala na ba mituka bakota na Sonas pour na meilleure prise en charge. So bokoti na Sonas bozala décité. Parce que ndenge yo zawana, ezata mukolo moso zanga kisi. Sonas sanga kolandela opina ndenge zalaka. Yenge bena mibeko. Ndenge nazaboye prise en charge nanga eza bien. Nazanga reloko te. Nazanga kisité, nazanga reloko te. Oh nyoso. Na sala accident, ba tout dans la mutuka. Na Boma. Na uta Boma, na yagi sasa awa. Mais na gisasa awa, nazanga na boka Sonas. Boma awa Sonas mzazwana charge. De Boma ti awa Sonas mzazwana en charge. Si les azo continue toujours aux en charge. Pour la condition Sonas, nous avons pas de mais ça n'a pas été liboso. Na o nyo so bango bazo sala. Merci Bandeko Balandi ya tokoma Boende Zalaka. Merci na DG Bonyeme écofolicien Boende Zalaka. Bandeko na ngai bomoni bino boko kendaka bozo tepaté papa na kozala assuré. Boko luka assurance au ko assuré wapi. Tozabe la compagnie moko Sonas compagnie ya bana Congo, compagnie ya ba congolais tali kambasali. Bazu même pas terre hôtel au plaque d'immatriculation té ba kena na paquet $20 pour assister Bandeko ba bukanaki o bazoka ba blessé grave. Ba koutena médecin général ya clinique universitaire bo moneng ba soli Boende Zalaka DG ya Sonas Bonyeme écofolicien Koti Karaba Congolais te Boende Zalaka au moins le peuple congolais a sepeli puis a joué sengo ba tu va découvrir quelques informations la Katuana plaque yango zaki ya mutuka nini plaque yango ba soba pour nini et puis mutuka zaki assurer place nini bolandi ba explication o ba cadre ya Sonas ba pesi Boende Zalaka to suki amu ko malelo mais dossier accident oyo to kotika yango te to lukato yeba ba tu bazaki blessé bazaki combien ba tu ba kufa bazaki combien merci na Sonas to suki apona mu ko malelo tika te kimi akolonzambe ezala maboti na bino nde to kuze mu ko malelo.